américain vivant Nzambe. Merci infiniment à celui qu'on appelle Christella Bolanga, Stella Étoile autrement dit la suprême. Merci à toi, Messi Bokanga, Aurélie Vang autrement dit la maman des garçons capables. Ma conseillère chérie Aurélie Vang, la maman des garçons capables, je te salue. Oh, vieux Zuma, entre la Babakou, vraiment je vous salue aussi. Pourquoi pas Kabe Kabengele. Voilà aujourd'hui, Winnie de la presse, c'est avec plaisir de vous retrouver dans notre nouveau numéro. Avec notre sujet d'actualité aujourd'hui, spécialement au théâtre. Il y a solo le spécialement au théâtre. L'actualité est basée dans le théâtre pour notre mais qui côté bango mwaka côté ka bango muke mais ba kota kaka ba linga kaka te osela bango ba analyse. Maintenant to lobi non, to kenango ka bongo. To osela bino ba analyse kaka bongo. Spécialement au théâtre na biso parce que je sais que bino nyonso bomona ki comment est-ce que pasteur de la foi a benga ki ba artiste et comédien. Je crois à sa révélation ana o eza au moins deux fois. Premièrement, pasteur de la foi à sa vision ana bakamba théâtre qui a bi beaucoup kufa esprit de mort. Ba meka ki un peu qu'on néglige ango. Biso mo to mona ki comment est-ce que makambo et comment est-ce que batu balanda na kufa dans le monde du théâtre. Mais Nzambe ka lokwa linga ba comédien ango pasteur de la foi bino posa bien. Voilà comédien moko oyo asala Nzambe mais likolo nango lisusu Nzambe a pese ba vision voilà ça bino mais bino bongo nango c'est comme si il est en train de blaguer pasteur de la foi. Pasteur de la foi il faut la longo manette na ngai comprenez moi eza makasi yango na te boye. Pasteur de la foi abengisaki ba comédien baleka na mamukaka ya ba prière na bango asa na message moko très fort oyo azweli bango. Mais pas sezalaki kaka wana komona guerre oyo ekoma lelo famille Libota na babaku tomoni lisusu banani wana lisusu soki kombo eye na koloba Sila Bisalu Pomba Sen. Je vous salue, mams. Belle vie, famille Libota. La pesi bino pembote sika bozali. Bana mama na ngai. Nalo batande je nalo makabana mama na ngai. Kuna ni boko ko matina ba niveau bino bo ute sika moko. Pasteur de la foi zo vision ana. Pasteur de la foi zo vision. Nzamba yebisie. Au commission au kakaté. Nzamba zo mettre ya garde que c'est le moment. Il faut botter les mains. Liwa kolandana. Liwa ekolandana makamba théâtre. Botika ba fitilité. Kale ezalaka ke ba comédien pour ba bunda na bango ezalaka passe. Mais mikolo on a chroniqué sto chroniqueur moko boy. Ato tout anisa ba comédien. Chroniqueur moko boy, ato tout anisa ba comédien. Ba comédien moko boy, ato tout anisa ba chroniqueur na ba chroniqueuse. Nyonso wana poani. Tout ça pourquoi? Pasteur de la foi, ba benga kaina banzonzi. Akenake pas sila, akenake pas belvi, akenake sika ba bengisi. Mais pasteur de la foi ayeba kate bandeko na ngai. Pasteur de la foi ayeba kate ke bana oya kendaka. Bana oya mba invitation na ba pasteur de la foi ayeba kate ke sila na belvi ba yoka na kate. Pasteur de la foi ayeba ngote. Pasteur de la foi ton ayeba ki on a mis ki ba te belé ba condamner pasteur de la foi il fallait ki alo bango na cherté, il fallait ki abenga. Non. Pasteur de la foi akenda ke pas belle vie à Touni, qu'est-ce qu'il y a avec Sila? Problème est nini? Ba cheki kabo. Elo côté. Elo côté. Pasteur de la foi le sous. C'est pas Sila. Problème mini de la belle vie. Ou belle vie le connaît dans la Sila. Bango mi balé Sila na belle vie. Muto aloba vérité à ça. Tilelo. Tout le monde a ba voyage ensemble. Ba kenaka na ba mon livre.
bakendaka banini oyo banini oyo bakendaka kuna bakendaka pasteur de la foi atikaka koyeba te ke makambo ya minene ayeba na eloko moko te sikoyo tala pasteur de la foi Massasi calculé, papa Massasi, je vous salue. Papa Massasi, je vous salue. Il y en a qui peuvent me dire, vous avez bien parlé. Papa Massasi, vous avez bien parlé parce que Boéné fa ki yoloba. Ce qui des personnes vont yo kate, bino non mikolo, bon je la bango décision. Au moins dit oyo, et comme okita. Et ça qui des personnes mais et comme chaîne, même si journaliste wa zaka baku, journaliste wa zaka famille bota, moto epeli. Journaliste wa zaka boy, journaliste wa zaka muta boy, moto epeli. Oya kolobela sila to koloba bebi to koloba exilité, moto epeli. Kwani? Ezaka makambo ya Gomeze. Yekutu to calcula ete kuta zanga na ede a succès. Aurélie Vangu, la maman des garçons, ba cook, balobi, mam sa ba cook. En tout cas, Aurélie Vangu, moi je vous salue. Vous êtes tellement ébellé, vous êtes ébellé Winnie de la presse. Depuis que la photo vous êtes tellement ébellé, la monnaie na Canada déjà. Non, ça n'a été, c'est le Tumba. C'est le Tumba dans les États-Unis. Tout continent dans l'île la vie, pasteur de la foi du vision, alors il faut qu'il y ait une bango. Pasteur de la foi a sali au monde, pas ça là. Tant qu'un homme de Dieu, il a fait ça par sa propre volonté, sans rien payer aussi à la fin. Y compris si là, belle vie. Réponse du manque favorable de la quitté. Pasteur de la foi, tant à une décision, à bandé sous pour jouer, ni est pas si là, ni est pas belle vie. À cette décision, Nakanda. Parce que la fois fou kami na cher, biso tebi que cher et takelo comment que ça et ça sacré lo comment ko ba sala nango ba jeter pasteur aleli pasi na ba vidéo pe to mona ki belle vue atangi sima ya miso siko bo lela mais kaka tango ba bengisa ki bango wana ba bimi kaka prière ba bimi wana etonge bantu ba bandi ko tongana caméra cachée zalaki wana biso to ka ba qualité nyonso Babandika. Pasteur de la foi a joué pas si la tête et pas belle vite. Viens massage il peut confirmer en haut. Viens massage a confirmé qu'on va nous jouer, on va nous jouer le souci à mon côté. Comment ça mon? Nous sommes là pourquoi parce que monde oyo monde oyo c'est na respecté et dans la monde il y a média et dans la monde il y a théâtre et ça le sous na nini té donc bon mon le ba théâtre na biso je peux vous dire cher internautes théâtre ça le sous na père des ala katé différence c'est comme ma carte théâtre kala na théâtre ya kilelo ya kilelo ça ka basé plus na ba conflit moko inutile. Je veux passer de la foi. Bon exemple, lobby, si bakoyoka na bango mi balende passer de la foi, azongeli ko jouer facile là, azongeli pas kingani. Pourquoi pas bino mususu pe bozwa décision ana. Ceux qui posent décision ana pe beaucoup ma ko jouer pas bato bayoka na raté. Je crois bien théâtre na biso et kokete très bien. Théâtre na biso ko sala bien. Mais ceux qui kaka ba hypocrite ba ça tellement ébélé, même na pe sur raison, même si Mams. Ba hypocrite ba ça ébélé. Ceux qui posent une décision qui pour bandake, oh to jouer à té. Yo ko kyo boya boya ndimi, mais ceux qui bino so boya même moral. Et là comment peut boye la que tika la pe koyeba na té. Boye la ka nini? Eyeba na ka té. Et là comment peut so pour la neli yango pe lo côté msuka comment la ka mutu moko date bango na conflit wana. Bo fongo la misu. Relève nini pour pesa battre au bord la nabi soit et l'autre nini pour pesa parce que pour ça apporter les bis de l'autre côté à part ma fille à la bengir là bas conflit
lelo mona théâtre eza na se moko nini mpe ke tokomona ke bacomédien RDC bake festival moko oyo babengisi bango esika moko au lieu temps ya kotravaille ya koprocédure ya kosala barecherche bino boa na temps wana boyeba kinga alekaki boye afingaki ngai mpe na kosalela live ngai mpe na kosalela live c'est comme ça alors que c'est pas bien o biso tosengaka to na posa ke décision au parcelle de la fois azwi ekende pena ti na papa na bango président Elombe yo oza papa parce que yo moto osangisa bango nyonso ekozala bien soki lelo oyo bana na yo bakoma na baexemple moko ya bien mais soki kotala ke deux personnes bauti na groupe na yo bakoma na baconflit moko boye bazala kutu de te basaka belle vie sila exil pechanga bato misatu wana oyo bana baconflit moko lelo mpe bato ebele oyo aza na bato nopesa na bato nopesa na bato na ye soki siko bino misatu wana boa même moral est-ce que boyebi combien est-ce que RDC na biso ekozala na honneur na bino libanda ya mboka s'il vous plaît bandeko nanga bayaya na ngai bozala même moral distraction botika distraction parce que barévélation eza bien te barévélation wana soki sata koprofite kaka na nsima esika makelele ezali nde sata azwaka ligne na ye mais soki botika distraction. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je crois bien à sinon on a dit ce qu'on a dit l'autre Sukiawa. Merci beaucoup na bao nyonso ba tuni partout ya kolanda chaîne na biso Juga Info News. Merci beaucoup na bato o nyonso ba commenter o pe ba imaka page na biso soit chaîne na biso Juga Info News. Bose ebele vraiment nakoki kotanga bakombo na bino te parce que temps et ça temps merci kaka bo continuer kaka kosala biso confiance bokozala jamais de si on osala bino kaka ba analyse ya bien et à temps réel